babomi papa na nga na misu na nga. Après ba violer maman na ngai na misu na nga. Kwa banda ba lagi concentré ba violer maman na nga. Zela to keno malembe Namboka batu baboma batu ba mobondo. Donc namboka ya bateke. Baboma papa na misu na yo, ba viola maman na misu na yo. Continue. Ezala indengeni. Ba violer maman na misu na ngai ba banda baza concentré na maman skondenga na mona bongo na kimaki. Okay. Na kimaki na kota zamba na kota zamba na banda okima na kacha zamba bato amande basunga ngai ba mimanga ana Kishasa. Ba mimanga na Kishasa na komola na ngai libana mto asunga ngai zate na komolia na so na sengi ndi na leso peut-être na roki osenga boy na kesenga pa mtu mosusu afinga ngai. Zela toke malembe. Olongo di bateke okomi Kinshasa awa. Okoma kola libanda. Akoma kola libanda. So pour bandola la libanda pour lia obanda osala nengeni. Wana lia na banda senga pa mtu amapi sangai. Mwana kesenga pa mtu mosusu boya afinga ngai. Banda senga kana banda lia kana osenga. Mwana mtu amayo ke ama pesinga biloko alia oya funa ngana bani na anza. Mwana jumu sina ki osenga boba pesinga bangonga te na vandi kanja bongo. Et arriva ozo la libanda wana ba jeune garçon mutakoya na mbongo a proposer te zo ata moi 5000 o na bima na ona la na yo banda ko zala pe. Banda sa na banda aboya na banda ki. Afrika ya vini kakati ba umo sa cop. Ba wala ta bien ba téléphone bien ba perruque. Comment sur la paix, bah comment quoi ça va combien ça là, fin 19h, 22h, 23h la zone. Ok. Tu vois ça, alors on qui manda goûter pour se foutre à la bouteille. Depuis le côté à l'hôtel, bima tu es dans la boîte, pas bien à biso. Si le na côté à copain. Et Dido, tout ça pour ça toi ba première fois au banda qui cop oyo, tout comme moi histoire. Et ça là non dengeni. Première fois na kokate. Ok. Nakutika mtu alikata munene. Beti la biso na za non dengeni. Nika bien ngati. Esipe no to sa cop. Ok. Parce qu'on a ba non te. Parce que antuni ba camarade na abosala ndio te so mtatuni o c'est passage $50, $30 aux 25, 20 peu aux weekend. Capote pe on. Kende pe na kokate bom nene. Ça il a l'école quand c'est qu'on pas les bons passe to carte. Mais il y a déjà bon. Et dans un bon. Avec un peu moi attends vous allez dans un peu moquer atiki ne pe. Bon nene expliquer ça ça là pour là c'est que préservatif to nene. Capote mais kata munene. Kokati. Ouais zo toujours na matoi. Ezo ko acha so imabezo kota te. Comment faire na kokati des fois na kokati na moto ba vaseline. Comme kota muselo donc ça la vaseline utilisée dans zalane katiti ya muselo. Ok. Donc até lo kuza munene directement ok soit que la vaseline sur et c'est donc il arrivera pour ça par tous ça là nene bete la bisono par tous mon sana kama na ngao ngo bumanga et va te so za libabe okuta na mibaya makata mene na yeba te. Tonton a dit na sambula ko tipe mutu ka to kienda pe abana na ngai mama na teno likata mutu ombinga za maître ay tabe ona kufite tanga matela nga kilo tasko imbala bambinga wana na zo tuka na kokate nga ko saka libumpas papa na zebi obimsa zemna tala goro munene papa na kokate. On a joué un collègue, c'est notre bon, allez un bon na poche. Et pour tout un bon temps à la carte na ma bille. Siko partout c'est les canons d'engeni, ça la mandengeni. Moi si débat si mon bali moko et ça la manon d'engeni. Partout ba cause de biso sous 5000 balles biso to ade. Ok. Partout biso pinga na moko 2000 balles. Wani les kandengeni 5000 balles bino boade. C'est parce que son bon à bientôt ça. Moi si oyo asibaka mibali donc beba kwa kosiba basité bon ba moi cité em sumu kongo chose que ozana pona siba donc asiba nde mibali
so aussi ba ngatinga na sibi mais ça rendait rôle à mobile rôle à la moi si bon et mobile mususu pe akokane ko siba ngo tikote awo siba mo sitote ako siba mo ekuba lembi ako mo biso matelanga na matelo ba no travail chi to ça musana biso. OK, voilà, battu ba ota la biso bazan pour ça va comprendre le pourquoi au comment la vie okoma la vie bon eza vraiment histoire mulaye na vraiment histoire ngai tina koma la vie dona na mwana moko ya mbali. OK, tobota papa mwana akaza bolingo peza la nango pe bia otanga pe mbali pa lingio azo kipe mwa mkaleza ya bolingo tina okoma na zemi a sentengai na kima nazonga chez ba famille mobali mais mobali ko betaka ko nyokola ngai na boti na césarienne mais alinga kabima nanga kaka so na asena njoto na butu na boy ko beta na sa deju no lia te mwana rumia popoto te ka ba voisin pesa nga biloka mwana ba voisin ba sunganga so comme na buta sena njoto na boy ko kata nga na décaler aloko na bilamba na force ba comme lokane che ko violer ngai to la mwana papa c'est l'équipe bongo na yo boya mobali ti bebi ka baluba ni ba comportement wa ba Bretagne na basi to ka bwana zo chemiso na komo constater kaka mwana kaba matolo ba famille za ba sungo mwana lia akutana kama na ngako komo ne Nicolas za na Braza. OK, azaka awa irani moi plaisir la ka to tanga pe na ye masolo kana masa neza ka masa talanga na bota me boye na expliquer otenga sala na ngako kopila ngai ba lemla kina ba vina nga ba boîte ya on ni ebisa gwa sala ateka ma papa toni ateka libolo asibisaka. OK, ngasibisaka ngai soki okoka to sani to bimaka yo bikanezaka to sabela bien wa nusungo na mwana to bongama pe na lati pe bien mo sesi to kepe lemba to koma pe na lemba to vana na bara cheche to vana na boîte ya cheche na kati. OK, to vani pe atuingo melani ngabi na mele naked masa ba bisi pe la ne pe ba mbongo pe la bo masa lulu zanga ba dollar fi masa bisa pe tous pas fungoli we abeli ba amani o melani boy to bali po melati to mla kama toto mo be pour asepela nanga atindi ba amani bengi nanga fiwana ayepe mbote toto mo zana posa masa lelo akende so tunyo loba passage eza $50 mona ya loba nu eza na $40. donc si je comprends camarade nda zo coacher donc camarade nanga za coach nanga la sanga donc vous allez blé oui bil comme donc première fois mwana ndako no senga nde balipa na mwana banini na pale pena. OK, toto pa benga o musiki to ko enga bia komo na pese pe kombo ko po sala ndeni passage na bi passage na sala $50 50 bongo nu ngabi nu eza na $40 hotel na peso $30 to kindi ebi ba hotel na bilonga bie na imani na hotel ya arena kangama na chichi ko tape na hotel arena wana pe bilonga pe bilamba na zipo za prudence na prudence za papa o chacha na mibale ngabi mibale abina chede prudence na chela kyo ngai ye achema saka bizara na ngomu ko za pe nui ngape na chiko na sima o pol ga prudence te ko saila. Na chede prudence na chode point yote na liga na sala de prudence na chepede kapoti pe na likata na koti sepe bu. Ali to banji lala na lali pe travail sibinga na sali pe na ke mo satima pe kota ba na kabona mobali mbele ba kema zelana donc de bobinga mumbenga zolala oyo kipe mo sa fasi ba na ka kitoko so la pe mumbenga za pe ke no ko pe na bamba be na verser bo faire ça pe na verser vie e ko si ba tini asi ba ngai mo mi to mabela o mela pe na ko bwa ka pe wasko no linges ko makala ko pe na mutu na ngai ba kopi vie mo ba la pe to bibi pe na esi un certain papa azana na voisin non en fait ça moi ni mort pour quatre kuna papa on a pour sa fille pour ça il y a 6 filles. Ici moi c'est une il y a qui n'est pas camarade. Tu as tiré bino à bino botundi. Ben vous avez vu ça ma chambre. Si je comprends, il y a bino corps qui est oui, ça c'est là. Et ça la Braza, il y a Koubimana Moutou. Faut abaisser nos bambous. Si je comprends c'est ça. Oui, 9 000. 9 000 balles. Combien de filles? 6. 6 filles. 6 filles, on a sur Baki. Non, pas beaucoup de même sous. Non, 5 vous allez Baki. Non, car moi, on a Zaki à Braza. OK. Oui, 5 il y a Bukenen, c'est la moto. Bukenen, c'est la 4. 4 Bukenen, c'est la même. Puis, moi, on a Bayako, Landana, mère et Moko. OK. Pour tout ça, pour ça, tu es bas.
La suite, c'était comment? Comment Brazzaville et tout s'est passé comment? En fait, comme à Brazzaville, tant comme Brazzaville, puis loger biso avec ezaki que notre va passer na tout comme aussi au kende kuna na Brazza. OK. Donc miona loger biso to pemi to kitiwana to sel divers na restaurant ba mema biso. Donc après aller et comme ta ya que non que ta muta bengs bino défi baké après comme tourner sur moi je pensais que non quand ce temps ba kende kuna papa elle me soutient yebi. OK. Elle me pose là makambo na ko ezaki no to ko tan. OK. Mais ezaki on a été. Ezaki on a été j'étais surpris ya kuta makambo susu que non papa alingi ninte alingi zozote ne que non il avait complet na colonel na potama monene na colodo singa ila kolembla après on a vu c'est tout. Mais si je comprends bien, Moutou Boudélio s'en couple dans papa. Bon, on lui appelle papa. OK. Mais apparence, Baza, j'aime le papa. Azane, Baza, vraiment papa, Taza, tonton, mais les surnoms et papa. So, tout ne fut à Kansara, Baza, que non, ma fille, ma Kansara, ça, ma cam d'abord. Oh, Baza, vraiment, Baza, qui va venir, ma cam. Ils vont te parler de papa. Donc, ma fille est belle, qui va passer vraiment oui. Oui. Non, j'étais surpris parce que moi je ne savais pas. Je pensais que non, je me souvenais de ma vie sur divers, parce que les savants m'attendent entre vous les filles. Donc c'était un peu ça. Donc on aime la papa pota 3 fois. Après, ils vous donnent votre argent et puis net aux gens qui. Vous allez expliquer, mais on colère la papa pota 3 fois. Ça s'est passé comment? Le papa vous a dit quoi? Il y a beaucoup maquis et d'exigences, les alaki. Donc expliquez ça. Bon, en fait, l'exigence, c'est non vraiment pas grave. OK. Non, car interdiction un téléphone. Interdiction un téléphone et puis non parler aux gens. Et puis, laisser les moyens. Voilà, parce que quand nous sommes rencontrés Naïe, c'est sûr que non, si on nous avait déjà parlé de lui. Okay. Papa biso nalalaka namona yakitanga kale sabesa na bi papa po ani bon singa parle mona na bibayoka abeti mabanjo kitanga kale so abeti mabanjo sanga me poli mama poli azo salon nini abana aussi bangai papa azo si ba mona siko abando la lo poso benini poso o mama na zala wana te mama na zaki wana te mama na za mboka so oyebisa ofunda papisika mote afunda ete bosko kuma libanda ndeni chaka mikobo libanda na koma ipona pour papa biso. OK, et on combine via libanda. Est-ce que via libanda est bien? Bien te. Pour olia libanda il faut ça. Pour na senga. C'est 5 ans alia pété. Obunda kuluna? Na bunda kuluna te. Siko na butu, oza âge ni? Na 11 ans. Oyebi mibali déjà? Na des vierges. Ah? Na des vierges. Ya mo mobile. Obi? Ya mo mobile. Siko ba passage na bino na butu. Yipo telema na ba kwa mibali bazo bima nao. Ezala non de libete la bisono. Ezabo. Otemi na kwa. Papa mwaye asi mwana papa mkolo OK abiso mwana na sengi teka na chine mobo na salwa magoda kaka abisi mama bila nzimbe to kene be wakitia bilamba asibi ngapsinga mbongo oka pasité na ka passe passe est-ce que ça bien vraiment ti pour ça nous alani pour ça nous ala mutazwa ngai akomta pe mutupena mukilio tout on peut ta vie avec fazer alembi force tout ba via mikolo ba cha otu misapi ba no si ba si babatu vio to ko kan otu vio ya passe vio eza passe siko via libanda poli il faut ça posenga ce ba pesiote la linzala lelo oyo est-ce que yo po boto là ngabela boto yaka bitela bisezala ndeni ezabwe so on ta termina saki na asimi ko telefone mabo ende chesenti osinga
Tanga saka mo bisaka mbola saki botia kule mon téléphone kimi. Est-ce que ça bien? Est-ce que koyiba ça bien? En soi mané nzamba kila ne boyiba wana ça bien. Ça bien? Ti. Pour ça nous askoni. Pour ça nanga. Papa biso. Songa la na ndako. Asimba nga nzoto. Albonga na to bimanga na e. Papa simba ona nzoto bobima bosala nini? Oto sama kama mabe na boya na nga ngone na kimena na nga ndako. Nzela papa bando simba o alala o ebisa mama te. Mama zala te akena voyage. Siko o expliquera ta mutu moko to funda papa pa mutu moko te. Wani zakana babutu to lala ndako. Lala ngai. Papa biso na leki na papa sala na chambre na. OK. Je vais de là na chambre na biso na sutukawe. Papa na chambre biso como kita elamba. Elamba ndenge nini? Elamba banana jus papa kitinga na caleçon. OK, papa e bisoni. To bimangane na boy. Bobima nini asaloni? Asiba ngai. Anya siba ngai na boya na ganga. Chipi na komo ganga na buto na petit atiki ne pa bima ki akola nenga pina laita ngapeta ni pe. Na komo singe pembo ngolia. Ai bisa nga na bisa ko boy. Oto bimangana obanda boya na peso mbongani. On a kimina bimana kifaza. Donc yango kimandako. Parce que obimi kifaza, est-ce que au mona via kifaza eza bien? Bien té. Tonne na bo na linga ko mutazo ngai. Nakena ngata mtambongo. Ata bubule ndazo ngata. Akena ngata ata kote mo bana vanda na lia bien. Nakomana mwana mtambongo. Na via libanda mamunya mabibo kutala na. Ana via libanda. De tolala bave na biso te bave mususu bayaka zindela biso kozindela bino na ndenge bayaka siba biso bakitela biso sela obi bakitela biso bakalasa batia biso misapi bafinafina biso mabele na nyonso wana bapolisie bakotela bino te. Koto la police zalati la police ya likolo. China kimamba utikuna la reta wakaka ngai. Omela diamba? Na baya diamba. Omela biloni tangilanga. Na baya diamba. Shimbo cash. Et ça la ronde. Na modobe. Et ça la ronde. Kasa timara bakaba jaoni na baya ka. So biloko wana somi ni sala ronde. Esala ngelote na yoka na mela ona yoka obia mesala ngelote. So lelo oyo nyonso na via libanda posa na ezali. Posa na ngala bayo zwanga kate ba mtu mawe ya mbongo. Eza nani komena. Mubulenda eza nani alaka bayo zwanga na kenanga. Lelo oyo na vie oyo ya libanda oyo bano bazana ndako soki bangi baya libanda oyebisa bango baya to baya te. Bano bana ndako. So bango pe baya na via kifaza oyebisa bango baya to baya te. Na baba ya te bazonga ndako na linga ne nduta zwanga na zonga ndako na nona msonda linga si banga nona kima. Obi? Nona msonda linga kita bilamba si banga nona kima. Yango kima ndako. Ebana ezala ino nde libetela biso noko ayebisa ka noni. Esa ngwa bimana ngai. Yonsko nga boy yonsko abengani nga ndako. Ebisa mama? Mama bakina tika noko na aselote. Yango kima. Ewe libanda via libando ukuta ngondeni. Kama be. Kama be na ndeni. Musu ave ba ko ngba ki osiba o. Musu be batama be ba ko osiba o. Musu aka ebele fa ndeto zabo to musu aviage. Tipo ba sibi bisa tona kifaze. Beta no ba sibi no tona ndenge. Ebela bato. Ebela bato na ndenge. Na butu boko bana ba kombe mbali. 10 ano sala na ndenge. Basala moko na ndenge. Mususa coach. Wana poso avec préservatif. Poso. Obanga maladie te. Obanga ngote. Mais obi ke maladie zala. Si vous osala on a ba combien? Elote. Osala on a ba combien ba prix? 10 000, 5 000, 6 000. Wana butu mo ba combien mbali? 10. Et arrivera pe na butu wana
bato pe ba violer nde ni beta na lisolo musu akanyo baki o violer otanga Est-ce qu'on classe 6e. On a âge 12 ans. Vie aux hommes menés libanda en soi, au monde en est bien. Eh bien, t'aimes bien. Est-ce que vous pouvez nous na senga ta ba konja mboka ba lukata centre ta mukonja lukata centre ta bisoboto vanda. Mukonzi nani? Fati. Obop nani? Fati. Loba papa Fati président na biso. Ko bien Fati bon. Papa Fati président na biso de la République. De la République démocratique du Congo. OK, ozo senga nini? Na senga lukata centre to vanda. To vanda. To ba lukata centre botika mambo. Lelo so belo na Bible na capote oponani. Bible. Opona Bible pon. Eza ba réalité bela musunda mako pambolo kana ndela Bible ozibe mo libala bien ozibe mo bikota bioke pour voyager pour que ta poto ta wapi. Voilà na via liba. Vagi ndumba pe da biso na mambo ebele. Et da bino net na mambo nini? Vagi ndumba, ndumba la njala te. OK. Ndumba la njala te. Ndumba ta zang na 2h 3h na zanga te. Expliquez biso na terme na ndumba la nzala te ndenge ni. Ala nzala te. Kwa za marchandise nyoto za njoto langa. Dikola ngo nyoso te ntanga za mbongo. Mobali so lulinga apesa ka mbongo. OK. Dikola nga va ala langa apesa ka mbongo. Seka libona nga mbongo kabele mbongo ata sepe na nka bweza ka mbongo. Au fonctionnaire ndeni ba passage na butu za ndeni. Ngai. Papa na sisi na butu na bimaka somo mbenga sepena nga abengi nga zwinga tokei soki paza mbongo na ibie obi obi sanga mbongo be na ibie na ibie oibe na ndenge ni banda na ndenge ni expliquer biso tokoko tapa toko sibana. OK. Na kilisi ya kiti pantaloche ngai ye kuna sa travail nga boko na poche. Oh oui. Wa position no pesa ra ata position sima nyot no saleka mvuma bandela na apo yiba mutso bokoti na ye na chambre ezala na ndenge nini position no pesa o frapper pe ndenge nini ezala ndeni soto ko na chambre il fait ça la filatique na bage muto azambo na se filatique ndeni kwa premier toto solinga na ye apata ye kuna na ala ndela deja na lugano lo chidina bla mike te pesa na suma bona zangi capote pesa kwa suma capote ta mona bisambo ebe na nese kaza mbongo ebele tango to kota kuna afuti place eza 3000 tango afuti pa to kalinga na ye so pesinga 10000 ngapi na ibie mbongo so pesinga 20000 oto pesa ngebe so ga ebe na ibie o ibe ndengeni na ibe ndenini kanda kicha pota ko pote suka anase ngai maboko na ngai ba tango ya dipo na kuna na obinela ye ngakona obete mbongo na obinele nini dasa iriana to ndenge nini dasa re mada na zimbo sentiment so le ki akufi obeta ngo ndenge nini walo pese sima to liboso to ko ngako lala nandenga lala bala na do ba tro masoko ba mibali baba se obiso bala senga bongo bala wale kenda bongo obi bisope lobi to bongaka foko siba bango makasi osala nini obiso osala nini siba bango makasi banda non zela na foto bango nde fo bébé yo sala nini libanda na botolaka na ibaka na sala mabe ouais faux bébé mutumabe enfoiré cette fois moi c'est que garder concentré et diabo oto ya si to bota mama bota mususu faux bébé vi oyo sala ya oyiba est-ce que mona ngo bien pona ngana mona ngo bien o mona ngo bien na ndenge pona libanda bala kenda bongo fo bibi na papa na mama obaboto baza mvito bakufa bakufa na este mama biso mama biso kufa na mama biso kufa na kankokolo babete masas papa biso kufa na Goma papa kufa na Goma mama kufa wo famille ya papa mutazate wa kufa famille ya papa maleki na biso na kenda pa maleki na biso bengananga yango na tala te so na bina landa bo ezala mabe yango na bimana libanda na koma na libanda na concentra na libanda beaucoup de bana bala fo bébé
te bango tu bolingo donc ndeza bolingo na bango eza donc nakoloba bolingo ka elongi ya motema te toyebani mitema te toyebani bilongi ya mitema te balingaka o te oui expliquer biso libanda mpo lia ifo sani mpona lia ifo nayiba fona botola mpona zokisa en soi osala mambo anosepelaka nango nasepelaka nango parce que c'est vie yango wana eloko mosusu asala ya te mpo tika vie oyo ifo nini il faut que totanga po pasepela pe koti biso pe bantike toconcentré totanga pe oui osuka en classe ni nga nasuka na 3e primaire oui oyezala mo mayele na mutu oui nakotuna question moso répondre 4 fois 3 combien 4 fois 3 4 fois 3 V1 nayebi te ya V 4 fois 3 combien 3 fois 3 nde nayebi 3 fois 3 combien 9 3 fois 3 9 4 fois 3 combien 4 fois 3 fo bébé yebisa biso boyiba na ndenge ni koyiba ve ezala pourquoi ce komi butu mutuna gilette nende nabona poche jamais nazanga gilette oya bala jamais nazanga gilette ya mabe kenda abongo gilette anosana on ve oameka mpe na pulu nanga mpe boya kutana ye mpe boya azwi mpe aye na bapapa na bamama boyiba tro banani biso toyibaka nde bamama betano ezala tozala libanda mona ya moko osenga mutu boye anéglige yango na siko etinda biso toyiba lelo soki gouvernement alobi atinda bino na bacentre ba ONG botika bulo oui totika ngo